du chacho, il y aura fait. Pas que du chacho. Il y a les gens présentent comme multidirectionnels. C'est-à-dire pendant qu'on a mal rappé, libéraux. Titre moi, on a libéraux dans le baillot. On ne peut pas parer à part. Exemple, l'album multidirectionnel. Alors, carrément, on a quelques banzélés qui tu vois, là, il faut pas parer à part. Je crois qu'il y a deux digital et bêtise d'argile, tout ça, ça dit pas trop de consommer les gens. Voilà mon message à Souka, mon dédicace. Ouais, mais ça, ça dit la même chose actualité, les gens, ça dit pas trop, voilà, quant à moi, je vais dire un grand merci à la vie, à la forme, à la maman sociale, Monique Mikombe, je vois comme ça, Monique Sekana, Alpha Moko, Bébé Amachika, Bergemo, tout ça, Amis Safo de Drame, Mère Mio, Katia la Reine, ça dit je vous salue, Bakofifi, Mignon, sur la musique, c'est-à-dire consommer sans modération les gens, c'est-à-dire nous allons dans la plateforme à téléchargement, surtout télécharger, les gens feront ça la bibliothèque. Vous êtes gâtés. Ouais, Lindala, la Baobi, na ba vocal, banine, Rose na ba combien de vocales? Télécharge maintenant tout est sur ma caméra. Oh chichi mon amour, ngaouanaza sans défense. Amour nanga sans abri, exposé d'un souci. Traumatisme si est créé, baroute principale à motema. Pesanga d'amba l'amour, nazongi c'est l'opé l'amour. Donc à tout bas yoga légende. Merci vraiment, ma dédicace c'était pas des rails, alors ouais, d'agir, Christian Motucha, Pacho Mavita, si comme les peines à PC, Berger monte, toi, Miss il faut des trames, je vois comme ça, Manassé mon couvre de Nazar, donc merci. Ladi Bunsana, ouais. Ladi Bunsana, donc sans oublier, on va faire la 4. Merci. Alire Kuba, ouais. J'avais la Bunsana. Kitoko. En direct. Et à MCK, donc, Azel Loroté, Aïe ma musique était. Nanda qui est na Vincent, Aïebité. Naïebité, mon stade de Yotobeta, et ça va concert mon web, Bimsarabato, à ça, ta vocal. Et puis, Naïebi attend un vocal monte. Aïe Mbarapena. Ambassi, Aïe Mbarande. Aïe Mbarande. Alors, bangon balé. Ça, j'ai reçu bon. Tony Coco, Papi Mboma. Toki ka bafena banati le collé toke. Nati ko la ko va na mutu pe na plateau c'est Mishabon. Ba joka kabengele. Ba visini manganga ko c'est Mishabon. Ba Hélène Kalema. Hélène Kalema pena moi sono yebi ni ngazaka mayele même yo. Na pe exemple toki Hélène pe yo na respect. Obi ka Kofi za papa za grand frère. Oko va na plateau. Otu na danser ce moko boye, ça ba fiba ba porno. Ok, tu n'as que ça porno. Ba pe $700. Ok, tu n'as danser moi ça ba porno. Ok, tu n'es question à les gens de la musique Afrique. Ok, tu n'as bêti n'enga to ça ba. Ndenga auto ça. Oyo no kese to ce qui 2 mois. Partout les cas lobi ba lala yi. Alobi ba lala, abi ba l'idée to les cas ba lala, to be ka les cas pas karma pas maison mère. Bon, il y a un basala qui n'est pas capable de l'obiter quand il y a Kofi au Kosela. Tala, ba petit ana, baza ba petit toyo, ni bali balongo la bilambate. A Kosela Kofi makaba ba petit tirette. Ba petite tirette. Eti. Te yo bala te za petite tirette. Yo, ni bali balongo la bilambate, na caravane de cabo tirette. A petite tirette. Amoni na yelo côté. Ayoka na yeba bisengo pasa uta. Eza ba bangi. Ah, petite tirette, ne debe vie la nga Kofi. Ba Kofi ala la nga talala. Ah non. Nga Kofi lo mide. Moi c'est qui toko boy. Moi c'est qui toko boy. Moi c'est a boy. Moi c'est a boy. Kofi linga ngate. Na sena Kofi 28 ans. Ala la ngate. Alonga bilambe pa na ngate. Alonga le pas couche pour n'importe quoi.
bapetite tirete kaka nela kaka basi miso okoza pena ozweli eta ofuteli memling ofuteli africana ofuteli chambre bia mo bapetite tirete na kare kaka ovai na kiti bapetite tirete te bapetite tirete mibali bayebo basala yango mwasi to mo solia mbanga to bien na ola kusili pour le mbanga. Mais viens nous aller le droit de célébrer les gens. Et monsieur Naon. Continuez dans mon cabine. Tu célébrer les gens romains à Parc des Princes. L'autre gens à Parc des Princes. Il y a Kofi Olomide. Absence c'est ça, hein? Absence c'est ça. Mais il y a ça. Les gens dans mon boyo kayewana. Mais obèse, so obèse. Donc non so obèse. Obésité. Obésité, obèse. Donc non batu na ba question c'est là. Naza mutu tu faut de kanganga makasi. Malaria betenga mabe mboka biso vraiment za salite makasi. To leka na banzela, biso leka na banzela. Ah bon? Ba olamba Thomson na terrasse ngo. OK. Vous comprendre donc en tout cas so ba konza mboka ba bonsi mboka et ça la bien kimezali et puis eloko bominga makasi docteur abifona kita. Vraiment. Munene za malade. Ah bon? To ba tutu o ba leki ba 140 kg ya malade. Et puis na sala sport mutoke ko ta kana nzoto. Même temps on a kena poto avant que poto loko hein? OK. Non mi pema. Moka pema moto. Moto. Mais c'est quoi ça va? On a Kofi Olomide vraiment ça va. Mais mama kabonga na mona déjà. Bino bana retard. Wa bana mike bobota milelo. Na minute au monde déjà oningana Afrique déjà oningana. Amérique, Asie, Océanie, Europe partout bato babike mutabetaka musique ya kitoko na Congo. Alaka moko Kofi Olomide. Ba mi balete. Ba papa so basi ba kufa pe sona ba papa tabulai ba kera ba musique etika no na Kofi. Ba pecho to boni lelo. OK. Ba beta musique ba tente. Oh yesolo. Ba pecho ba sala ba ba pe lelo ba sa pe succès ba tente. Na ba otila ba quartier la tena ba otila ba kese ba beta musique ba tente. Dans lelo vraiment vient jour à toi célébrer. Ba beta musique ba tente. Ba beta musique ba tente lelo ne musique. OK. Po biso na quartier latin. Boko ça la fête à 18h à l'aube. OK. Na ba générique na ba rumba ba to abimate. OK. Kofi ça incomparable. Et puis retirer parole ya mbasiano zoluba. Soka zoluka succès en jouant au exemple ya atelier chef na bango. Respect azo ye ya MCK. Donc aze lorote ayi ma musique té. Na nda ke na Vincent ayebité. Na yebité moni stade yo tobeta eza ba concert moko ebimsaka bato asala ta vocal te. Et puis na yebi ata na vocal moko ayembaka pe nano ambasi ayembaka nde ayembaka nde alors bango mbale sage akosala bongo Tony Koko papi mboma tokeka bafie na banati lokole toke nati lokola kovaa na mutu mpe na plateau asa emiswa bongo bajoka kabengele bavisini manganga akosala emiswa bongo ba Hélène Kalema pena moi sono yebi ninga zaka mayele même yo na pese exemple donc Hélène te yo na respect yebi ka Kofi aza omoni na vena grand frère na Kofi Olomide trop yaza so asal bon ma sare fragata we go yakuna donc il faut maloba seka yo ni rende maloba Kofi aza maloba Kofi amkabondingo Kofi aling yo kani maloba Kofi yo kani maloba kusaba différence wana te Kofi alingisa bato babala voilà kaloki nzema Kofi na 1980 keleke otende moi si lettre mais babi Kofi akita zalaka le site Kofi azalaka na tango akala comme obeta ba musique mombo so yele kana mutu il fallait beta mais Kofi akala na Kofi aleleza différent to zalaka na tevan cookie ouais ba tevan cookie to ala ngoti lelo koma plasma okomia babado fo ya bako konjora babotami il faut la nande mukile tambola kana ba Kinshasa to zaka ba 400,000 na Kinshasa l'autre quoi ba 60 quelques millions so petit stade de Tonda ozo comprend lelo ba tu ba koma ebele na légende combien de chants Cindy combien de chants nani ya Cindy ya c'est combien de chants biso to yele le poto yeba mama légende lelo ti donc to yende ko découvrir faut quoi ko tuna ngate to yebi so tout to zo kese mobimba to na ba directeur pour via bombati secret ya tchaka hôtel hein à part absence il y a yemo Kofi Olomide Sony
biso tozati bamise tu baza volcan za chef d'orchestre abeti bamiziki tu wana botu naye boswana absa mashida kapuluta absa mashida kapuluta yaki na Turquie Dubai ateka bilamba oni elongi nanga alandanga azwanga azwanga toga to ko découvrir biso nyo solo légende to sepela mais boka kanje mambembe imbembe Kofi Jamasila en tout cas on le baga na ba artiste nyo sako pardon demandez-nous s'il te plaît. Excuse, non, il me souviens quand même. De l'eau. Dans le baboye, vous avez battu sika, vous avez mis beaucoup de sur la télé, vous respectez les artistes congolais. Tant que vous avez une mission, vous avez été sur l'artiste, il y a la fierté de la musique congolaise dans le monde. Talande Kofi Ndazo beta en États-Unis ba guichet fermé batu bazoya batu ba sepela bino nyo so ndenge boza ana ba cameraman na ba filmer nga tango yambi danseuse tout ne no mo carrière na ye mo musique ne ça va bien boza loka no litambute tango yambi danseuse tout ne no mo carrière na ye mo musique ne ça va bien boza loka no litambute ye aleki no litambo na mai no litambo so atangaki anga se émission bomuti ye aleki no litambo na mai mais avec les sages ta sage te ya sage ba président batala ka émission na bino vraiment au moins makamso o ko postuler boye ba boyi yo na candidature yo na akira bêtise na parlement et ça la bongo ata ba visa que ba sala ba émission ba danser ba sala bêtise bongo te. Il faut qu'on respecte l'artiste. C'est comme si on a un compte rendu, il y a un problème avec Kofi Olomide. Au moins, on a un plateau, mission à l'attente. Problème qui est leur côté, ok, le bêtise, au tiki fimo boya pa pamba, ba petite tirette, petite tirette. Voilà nani, couche de poulet. Petite tirette. Donc petite tirette. Ba petite. Non le temps émission na yé aza droit kata na ba montage na ba boyer pour na ko garder artiste professionnel aussi attaque aza Ibrahimo liki no le temps na mayele. Voilà, à présent, nous sommes de retour. Le temps pour moi de vous dire déjà que nous sommes déjà à la fin de cette petite interview, petite émission, je peux dire. On a tout qui comme on a déjà album Légende. Oh, ya ye moko, hein, mopo moko, ndi Kofi Olomide. Oh, yo, ba mission na ye, ba pesibiso ambiance nango déjà. Aujourd'hui déjà, c'était le volume 1 de notre album Légende. Autre m'a dit du bolino comme ça, non? Voilà, donc comme déjà Nasuka là, je dis un grand merci à Yemoko, hein? Les Pio Yanzambe. Comprenez, Tozana va tournage, il y a plein de journalistes ici. Pio Yanzambe, Joël Boula, je te dis un grand merci à ma famille, la famille qui est Kambezi. Un grand merci à toi, hein? Papi Moukoko, on appelle si on bote Siko Zali. Papi Kiko, on appelle si on bote, voilà. On appelle si on bote, hein? La personne qui sika ozali bo comprendre kaka bo comprendre c'est l'ambiance je peux dire bo comprendre toza vraiment toza na balabala sika tozo sala ba interview na biso et sika oyo Kofi Olomide ayaki déjà non Kofi Olomide azate mais quand même équipe na mobimbe ezali balobi makambo ya bien ezali Kofi Olomide azongisi batu na bachacho balobi yende fondateur nango yende mukonzi nango rien à dire na moni ba confrère ba ça tellement ebele makasi na pesi mbote na ba nyonso bayaki na pesi mbote na ba journaliste nyonso pe ba ça présent awa wana to moni bino moko bo moni to bini kuna na piste ba bien za ya koyinda balobi hein ba inviter ba fanatique ya ba bonne musique, bonne musique. Voilà, d'ici là, portez-vous. Tout ça, Miss Koulibaly. Voilà, tout le monde déjà. Pembe, non, parce que bien côté Pembe. Et l'oignon soit bien, bayamba on a Pembe. Pour avant, on va ça, couleur moussousou. Pembe n'est pas qui liboso. Donc, et l'oignon, on a monté ma Pembe et Kendara liboso. Album Légende déjà oyo lelo esa sorti officiel nango voilà oyo libande ya mboka bana poto nyonso na minute so baozelango maboko polele toyoki eza na 4 titres 14 plutôt 14 titres est-ce que ba nouveau inscrit pe ba oyo asika batie moi ba vocal na kati via fuli ba musicien via fuli ba omba
via fuli ba so Ferrari via fuli ba lindalala veni via fuli na leka la mwana veni via apesi ba artiste une chance parce que bolobe ke aye akoma on négliger ba artiste apesi bango chance ayembisi bango nyose puis apesi muna mtunze muna ye kate bokoyo kango toki lelo eza volume 1 eza volume 1 to ebite est-ce que volume 2 pe kozala na ba jours à venir to kolandana kaka te kolandana via mza nyonso via mza même ata 20 chansons 20 clips mambo ko fine mta bandango tala ono so ba sa lelo ko fide ya salango ono so o ngana bima o ngana sala bongo ono so ba luka ba sala lelo ko fide déjà asana yango. Miss Koulibaly, toi qui koyoka déjà album Nabino les gens déjà qui vraiment abattu Makasi parce qu'il y a de cela bâton et belé qui déjà ebima mais apparemment net bon complication moko c'est pas ça que tu éviter pour na piraterie ton ndengeni so star amnef ba pirater yo bo ba pirater yo te mambesa mandeni so star amnene ba pirater yo ba pirataka ye ba lobelaka ye o so lobeli ete obimate so ba pirater te o salamate. Blague était conféré au Michael Jackson et artiste congolais. Blague était bon télématé. Na nyonso, na qualité na maramu tout complet. L'équipe on nyonso. Pacha ka muno ko pour basa muno poto loba. Mais so vandi yo moko pozongi pas si montali pas rétroviseur non. Conféré au mide azanga diversaire. Kolo chacho, kofi file, kofi yet. To zongi ba miko, ponde mono yo ko miko. E mono aspirine, e mono zo mono V12. Donc, non comprendre vieté. Et puis, via yembi na niveau moko. Blagité. Via jama katana. Pour la kin lelo, ba mi kene ba sa va succès. Mais via ça na ba nga bebo. Ça va keboé, via landi bango. Ça va zongi boy, ça kangi bango. Donc niveau exaté. Donc niveau exaté. Dans soleil diva, na bo sanité choisi matata abeda chou. Didi kinwani.